Mbote na bino nyonso bolandaka chaîne na biso ya Family Bota News Télévision. Balobi, bienvenue sur notre chaîne Family Bota News TV. Vraiment, en tout cas, tolela bino ya toto linga bino mingi. Vraiment, balobi oyo à côté pour la première fois. En tout cas, au s'abonner, au cliquer la cloche à notification, au partager, pourquoi pas au liker, liker que ça la bien. Et puis commentaire na yo et que c'est ça ceux qui au commenter vraiment et que ça la biso bien. Wana vraiment na bossa na kate ko pesa mbote na nga na famille bota mobimba babi vraiment famille bota ya sûr. Et puis tobo sinte ye moko mama kioma comment Maman Belvi Kandi, la patronne, la poutine de l'écriture. En tout cas, tu peux chez Bambote, Bissika, puis aujourd'hui, vraiment, Nzambe a continué toujours combattre dans la moussala qui toko, aux ali kopé sabiso. Toke pe musika kuna toke koloba film so indécrottable vraiment babi film ke kitoko makasi bande kolanga. En tout cas to continuer ko consommer film na biso le to lobi to taki 6e partie déjà le to sta 7e partie. En tout cas vraiment tous ala on pour ko consommer ba film na biso na kata chaîne na biso ya Belle Vie TV boko zala jamais aussi bon monde nga zo pesa biso bilengi babi bilengi za kana kata Belle Vie TV c'est nulle part ailleurs. Ben zo sam sala na ye to yoki ndengo moko ya ba collègue na ye o ezali orgazi apesi Belle Vie 10 sur 10. Ah bien en tout cas Belle Vie 10 sur 10 o tolobaka en tout cas na dessin mutazaka 10 azate mais lelo pour l'écriture à Belle Vie arrive à 10 sur 10. Donc c'est vraiment à féliciter tomba ninga na bazo ko ndima e en tout cas photo ndima ke Belle Vie ensemble ça malamu. En tout cas bravo à toi Poutine de l'écriture. Voilà vraiment il y a qui introduction na tuka ndeto misana bendeko tokoti ko na likambu o ezali moko ya likambu o to ele ki le kolobela vraiment ils ont makambu ezoleka sur les réseaux sociaux hein. Babi réseaux sociaux makambu bandeko nanga olamuki na tongo okomona makambu ba problème sur ba problème biso kutu tozwaka vraiment moi tango ebelete parce que tokenda ba misala moi tongo ke musala ba makambu tozo leksango ka pensa mais ce pour nous vendre la réseaux sociaux bandeko nanga ko ça ce qui a 1000 émissions té parce que makambu na réseaux sociaux ezanga raté bozola la bozola makambu peso bota makambu peso bima bandeko na ngai bozoyo ka makambu ute ko bima eza likambu nini yango tomola ki papa na biso Elombe asalaki émission est très bien. Je ne sais pas comment batu bazwaka ba émission omoni batu beli ya monde théâtre bakomi ko boya na bako sala ba émission comme pena ko boya ko refuser parce qu'il y a trop de buzoba trop de kopanza basango trop pe ya koluka limuta lobi a ba chango na b donc makambo na sala ma tellement trop et là ko ngana condamna bato ezana bato belé bazwaka temps ko landa émission ti o ba dire ya moto bango ba yaka directement ba ko sala ba analyse peut-être na moi émission moko to parabole mobe o ba kataki bango ba ko sala ngo émission ngana zakata na moni nanga mo elo mo bakati na TikTok na linga kozonga sur l'émission na nda vraiment émission bien ezaki na contenu nini o mutu alobaki yango koyoka nde papa Elombe alobaki papa Elombe ko tesika ko lobaki ka modire batu non alobi yango ti il a dit je ne peux pas le faire donc ko modire batu ti mais batu yango nde ba ko mi modire dans le sens là que papa Elombe alobi ma il y a une interprétation et ça a mis belé de part et d'autre et ça a mis kala ndenge nango en tout cas quand ndina lobaka mutu na mutasa na ba compréhension na ye mutu na mutasa na ndenge ni a comprendre makambu et aka bondi réseaux sociaux ezokende siko bandeko nanga eloko nini o ememinga awa déjà parce que mama Theresia kandi tolobaka sœur moko boy aza pene ya petite sœur na ye o ayebi ko pesa conseil te ayebaka te que il faut na luka na tia unité attend que mukolo atakutu likambango eza bongo atakutu papa Elombe akoka ko réussir histoire on tito loba bon ndenge bango bazoloba siko donc pona bino pe bo za na bino mikolo bo loba pe que oui to e koki ko sala mato loba pe koki ko sala mate po akoka kiti c'est quel genre de raisonnement Maman Theresia quel genre de raisonnement Maman Thérèse a raisonné
N'habité. Mais il y a des gens au bas betele ma beaucoup. Maman Thérèse, il y a un lobby bien, il y a un solo li pembe. Oyebi penza ko solo la. Toi na taya ko négocier te. Est-ce que na ba dire ya papa Elombe, ya lobby qui a na posa ko négocier na mutu. Est-ce que papa Elombe ti a ko sala émission na wana? Est-ce que et puis ce qui est mal question les onga kaka ba benga ngaso papa Elombe avec papa Elombe ya. So na ki ko le kana émission na bino mo bobengi singa en tout cas so bozon singa question na boya ko répondre. Papa Elombe, s'il vous plaît, papa, avec beaucoup de respect que oh, tout ça, quand on a yo, malgré bah oh, voilà, monsieur bazar pour ça, on peut se respecter, papa. En tout cas, ça là qui est fort question, on a, so va poser en haut, pour répondre en haut, du souci, pour un respect na yo. Pour répondre à une question, on a été. Parce que yo, tu que jamais, quand le bac yo, on a posé la réconciliation, tu n'as pas dit ça. Il y a une réconciliation au sein, on n'est pas banane, pas bien connu. Pas bato ba ofinga o ebeli mutu na makolo te ba chroniqueur ba bimika lelo na YouTube. Ba musu ba leki ba ta théâtre. Ba comédien révolté. Ba comédien o musale simbi bango te. Et simbi bango ba koma koyokela ba ninga ba jaloux. Ali ba komi ko kotela ba be mission ba sala ba be mission ba sala boui. Est-ce que vraiment en tant que papa Elombe ko kotela buzo ba wana? Ko kotela buzo ba wana ta? O bino bozolo ba ke to boy na biso conciliation et réconciliation botika mam ça vanda kimia okore ko sala ngo toza papa irresponsable. Attends to mekana ko zonga na répéter likambo mille fois et puis papa Elombe peut déjà loba likambo. Papa Elombe asala kango. Papa Elombe a eu le temps sur les réseaux sociaux. Il y a tant makambo e bandaki ya ko bengisa bango. Papa Elombe asala ngo. Muntu kaka yate ka sila. Sila yate? Sila yate, pourquoi sila ya pété? C'est parce que bato baza pembeni. Maman Thérèse azo wanga na zo boya. Maman Thérèse papa Elombe azo ba en parabole. Boyo kazo ba en parabole pour qu'on jamais ko s'ameli na mutu moka lo ba ki abala ko citer non. A mukolo ayebindeni azo kena likambo. Mais eza clair que bato baza pembe na sila nde ba profita ka ba mama lokwa ba mama Thérèse nde ba profita na guerre o ato zo wangana mama Thérèse ato zo wangana ozana ka tu es dedans ozana kati ya rando o papa Elombe il a bien dit que obengi si ozana posa bana basangana mais ba isi ko kende te OK kuna ko sala nini oui eza bongo ba maman Thérèse bozala wana pour le bon pas si là et puis même et ça même pas pasteur de la foi. Bon, toi qui n'est pas étonnant parce que papa Elombe a réussi dans côté pasteur de la foi peut-être à ça qui geste wana. Bino conseil ni bo pese qui belle vie. Maman Thérèse conseil bo pese qui si la pardonner ou ba belle vie batou. Maman Thérèse conseil ni au pesa qui. Conseil ni au pesa qui. Pour ni qui mita ma bébé. Au moins vraiment que ozana la base pendia ko luka ko kabola pendia batu moko boyeko donc yo pona yo ozana tine ya réparation te ba se réparer te po yebi yo zo bénéficier wana pour ceux qui yo bande ko bénéficier wana te maman Thérèse olinga ki tango o mona makambe ekende bonga ba non ba se réconcilier na bango et ça bien mais yo zo be ko simba lisusu te et ko simba sute po tango eloko ezaki mukie fallait papa Elombe sala mais papa Elombe sala devoir wana tant vous avez qui moukia na ça devoir bolinga ka ça nini fallait l'excellence sur les réseaux sociaux oh on a papa Elombe tellement zaki anda ya ndaku alinga ki za en huis clos a bengisa bango en huis clos et les cas entre bango na kacha ndaku mais si la kenda te si la se présentaté mais pasteur de la foi ça qui ont en public qui ont tout le monde à pasteur de la foi mais papa Elombe sala ngo pe asala ngo si la kenda te bino bato boza pembe na sila boboya que sila akende de même pas pasteur de la foi boboya pe sila akende mais le temps papa Elombe zoloba bebozoloba ake ko modire bana na e ake ko modire baba no abota papa Elombe ko modire bino te ana temps on a te papa Elombe azolobela pe sila te koyoka ba dire ya papa Elombe il parle pas de sila il
parle pas de Sila. Azolo bela batu. Oh, bazo finga. Est-ce que Sila déjà les canaux de télévision pour finga? Sila déjà, il a passé la papier lombe émission. Tu as encore ma belle papier lombe na salangote. Il parle de la batu bazo ko finga. Mais est-ce que comment raisonnement la bine kenda ka mabe? Mouta loba pour la batu bazo finga. Bine est-ce que bobu Sila bokoti Sila na kat. Accommoder Sila pourquoi? Sila accommoder Sila te. Est-ce qu'ils ont un sens? Est-ce qu'ils ont un sens? Bine mon père bo vanda ka baba ku kama ele. Bine mo ya bo vanda ka penza bo raisonna ko. Baba ku kama ele bo raisonna moko bo tikara ba o wana o ba raisonna ka te baza mo pas mais bino ba o bo raisonna ka mo bo tala la plupart des choses bo mona bien papier lombe na ma dire na ye abi bien ba tona baza pembeni ya bana nanga bango ni bazo bénéficier na nina bana nga ba koma ko finga nga ba loba boy mais ça problème te ba continuer ko finga nde ba mesana ko finga mais malédiction tant bozo finga mutu ake plus loin ake koloba papa bondo soki bondo oyo abi mutu mona yebi ete na vie nanga e na sala eloko te pardon na finga ete na lobe lomo te mais avant na eka polo ba mabe nanga bokoma kokosela nga makambu na bimana ba artiste na sala bo na zong sa bo o na yebele mutu na makolo te mais eza ba karman to bino bo mi pesi na bino ka bokosela mutu makambu po bino bo so bambo mais alo ba makambu eza vrai. Papi lomba kosa te, makambo isa vrai. Mais ben censé bateau ba raisonner kate, ba ozonka autrement, c'est vraiment malheureux. Oye bito na tala abino, nde bossa la mission na bino nyo sona ka po boza 1 franc. Il a parlé de ça. Po boza 10 francs. Bambongo bozo bambonga masumu. Bo kele sa bala na bino bo ebité un jour et bota nini. Gagner bon na ndinga malamu. Na ndinga mabete. Na ndinga osela ba témoignage ya mabete. Pour yo gagner mbongo faut c'est la mutu témoignage mabe pour yo gagner mbongo faut lukila mutu ba problème pour yo gagner mbongo faut ba kila mutu malade faut c'est la mutu boye nde pour yo gagner mbongo ale ba mbongo abongo bomo na ba mbongo malamu eza malamu te YouTube ba ba gagner ba mbongo na ndenge belé ce que kota mama Teresa oh lo ba bongo oza na intérêt na kati wala intérêt na kati wala intérêt et puis famille bota biso famille bota peut oza tina na ngote mais to yaka koloba pour Bellevue déjà à vivre bien a déjà bien Bellevue à part non film théâtre a un restaurant na eux côté c'est la kembongo à part restaurant a la mabilo connaît belé la patronne c'est pas pour rien ba bien qui la patronne ezaka ba jeter c'est pas pour rien maman Thérèse yo benga Bellevue la patronne oyebi pourquoi benga la patronne. Donc article année la patronne Bellevue encore suko kitana c'est toi qui t'a raté ndenga kenda de la patronne bon akenda donc pour dire que Bellevue ne bénéficie pas na ba polémique mais au contraire si la bénéficie na ba polémique a bénéficier na ma kasi pour ça permis na ba maman Thérèse oh bah on continuer bon pour maman Thérèse pas bien pas bénéficier na Simon wana baba kuku ba ko s'abonner na chaîne na ye baba kuku ba otala ye ayebi ka ozelo mo yo quand on crée chaîne pamba on crée pamba ten oyebi ko bénéficier na baba kuku ce que le ce que moni guerre et si au bénéficier du soutien au bénéficier du sous-soutien yango il faut o luka ezala kaka mais yo si elo esala nga parce yo za comédien ceux qui ont le cas chroniqueur, journaliste, oui, on se comprend, ça se comprend. Mais il y a un comédien, donc un comédien, moi, oh, il m'a pena luka ko a détruit, n'est pas ninga, n'est pas comédien. Ah, n'est d'accord, n'est pas si comme on luka moi réconcilier, ba réconcilier, mais il est comédien, il est vraiment ekendeka bongo. Mais c'est la honte à toi. Maman Teresa, yoka soni, yoka penza soni, yoka soni. Mikolo ko tomona moya gabi so pa zongi sima te na ebite ponga pe na tala na ba émission na bango te yoka soni pour émission na tali yango kutu te na e na mona ngo ba le ka ba kati ba parti ba kata kana na Facebook nde na yoki maloba mama Teresa mais na eza ngo important yo tona chaîne nga pour na linga so ba bloka ba bizo ba wana te bato baza ba so ke landa mbo ke kolanda na ba chaîne na bango to pe na Facebook boko mona na ba chaîne muso elobela ba makambo wana bo mona ba ba misana ko saba ba émission na bango c'est la honte à vous surtout ya mama Teresa kola soko continue be mama Teresa to za kakawa YouTube to za mama oyo kaka soni un jour voilà la famille on ka to ko koloba ba lobi
so bomoni ndoki faut ko bela to lo belo ka chaque jour to ko lemba. En tout cas, bo s'abonner, bo partager. Bye.